Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Tout côté à Yesu. Masia na ba train, tout côté à Yesu, Masia na ba bis, tout côté à Yesu, Masia. Partout où vous êtes disponible, tout côté à Yesu, tout côté à Yesu. Pour la pambo la bande de surtout pour Rolanda. Moi si à Mokondi, maman tolo na sena 3W. Pour moi si à Mokondi. Yesu Masia azanzambe azelonga. Azabikamo. La ligne na fortifié comme tout le monde a ébiso que trop tard na vie ezalakati. Trop tard la vie exatée. Jésus-Christ, à l'objet de Marthe, à l'objet je suis la résurrection et la vie. Donc, Jésus-Christ, à l'objet de Marthe, je suis la résurrection et la vie. Natani, Nata ou Marthe, Zaki désolé. Nata ou Marthe, Zaki déçu. Nata ou Marthe, Zaki chargé. Ayaki ko perdre ndekone à mobali. Baluka ki lisungi ya Yesu Masia pendant que ndeko na bango azobela lisungi ya Yesu ya emona na kiti parce que mokonzi azalaki musika na bango akoka ipe koloba liloba moko tango bayeli message que amina yo Lazare azobela. Jésus il était capable ya kobikisa Lazare même de loin mais asalaki yango te parce que pour comprendre que nde tozabo tozaka nde moté toza différent bien aimé. Kana yo ce n'est pas mon cas, kana yes, kana yo ce n'est pas mon cas, kana nga ce n'est pas ton cas. Donc Nzambe azana ndenge asala kamakambu na ye bien aimé. Likambu ko ko yela yo le même likambu ko yela nga, mais ngai na bikisa mina ngo na ndenge mususu pe na zweli yango par d'autres solutions na ndenge mususu. Yo pe ko zela ngo pe solution na ndenge mususu pe na mikolota musu ya moke par rapport na ndenge ngai na zwela ki solution. Tiens-toi encore. Avance-toi encore avec Jésus. Crois encore à Jésus qu'il est Seigneur. Crois encore à Jésus qu'il est capable de le faire quelque chose dans ta vie. C'est pas trop tard. L'épargne circule encore. Baoba zui lelo, baoba répondre bango lelo, baoba moni kimia lelo, baoba seki lelo. Bien aimé, lobby et cause la paix tourne yo. Attitude yo ko cause na ngo pendant que baninga bazo zo bazo sepela bazo seka. Beta maboko. Sekana bango elongo sepela na bango elongo po bibi lobito sepela na baye bazo sepela peto lela na ba o bazo lela. Yesu azanzamba bomwanité. Marthe il était désolé, il était désolé, il était fatigué. Elle avait des choses dans son cœur moté mais au pela moto parce que frère na bango ak ba ki ko perdre frère na bango comme ça. Baluki li sungi na Yesu Masia pendant que père frère na bango bana ko bela bazui li sungi ya Yesu te. Mais et comme qui na 4e jour là ba kundi déjà ndeko na bango Yesu aki ko se présenter. Et puis Yesu mata c'est ki Nzambe alobi mokondi soki ozalaki awa mais ndeko na biso akufiti. Mokondi atala ki Marthe. Aibisi Marthe, je suis la résurrection et la vie. Mais comme ça mutu moko na kati ya bomo inonyo soto ekundama ekosekwa na kombo na Yesu. Si tu crois toujours à l'Éternel, ozotia motema ke Yesu Masi azanzama, ozotia motema ke Yesu azelongo, ozotia motema ke Yesu azabikama, il est capable de faire quelque chose na bomo inayo. Crois que Seigneur Jésus-Christ il est Seigneur. Crois que Seigneur Jésus-Christ il est le maître des temps et des circonstances. Ata lelo moni kimia nzambe ata lelo moni loboko nzambe te lobi okomona loboko nzambe pe ko tatola ke azan nzambe okotatola ke Yesu azabika okotatola ke Yesu aze elonga nzambe moko te na sena moi akukani na nzambe na biso oyo zomona lelo beneme za ba témoignage ya lobi esengeli omona ngo po lobi oyekola kotetola nzambe oyo zomona lelo sengeli omona ngo po lobi esengeli ozala na likambo ya koteya bandeko mususu o bakozala na situation lokola yo yango na yeko ebisa mutu moko kangama na nzambe Yesu aza bolingo. Que le Seigneur vous bénisse. Apambola bino esika nyonso tu bozali azala na bino. Il a dit lui-même je suis la résurrection et la vie. Donc, lui, il est capable de faire ça. Bien aimé de l'Éternel, lui, il est capable de faire ça. Na propre peut-être volonté na biso moko bien aimé, lui il est capable de retrouver en sous saison sango na maboko na biso. Zaki ya bino molobeli na kolo mama Anne Kalambai. Tongwa lelo na lobité sengeli na loba quelque chose na bandeko ya tolo na se bao ba ya balanda kabiso na mwasi ya mokondi nakende ko fortifier mundeko moko alembi nakende ko fortifier ndeko moko amoni ki akomi na suka
nekende kofortifie ndeko moko azomona baporte nyonso to ekangami azomona esika nini akoki kobelela au secours de l'homme bien aimé neke vanité moto akoki kopesa olobi lobi akoki kokende kobeta lisolo moto akoki kopesa lelo lobi oye akomi fatigue na yo moto akoki kolaka yo mpe akokisi yango te kasi eza kaka nzambe na bomo yesu masiya nde aza na kapasité ya kolaka yo mpe ya kokokisa mpe ya kopesa yo tokoteya yesu esika nyonso eloko moko te sika moko te koki kokanga biso toteya yesu masiya ntango toza na bomoi ntango toza na pema tokoteya yesu na batrain tokoteya yesu na babisi tokoteya yesu na bamarché lui-même il nous a mandaté la dit bokende partout dans le monde bokende kosala bato nyonso badisciple na nga esika nyonso tu maloba ya bomoi ekokweya oyo aza na matoi ya koyokayoka oyo aza na motema ya kotia yango pe na kati na motema ni atia yango na misala atia na misala po te résultat nango nde ezalaka malamu nalingi bino mingi na bolingo ya nzambe nalobaki naloba quelque chose na tonga lelo 10 minutes oka tozwi na présence ya nzambe tika bolingo ekotela esika oyo pasi ezalaki na motema tika ete esengo ezonga susu na kati ya motema esika pasi ezalaki tika ete nzambe alola nzambe ya kalambai nzambe amema ayeba kotia susu bakisi na kati ya bapota oyo ezoki na kati ya mitema na bino mpe amema solution esika baproblème ezali nzambe amema kimia esika désordre ezali nzambe apesa solution na baproblème na biso aza nzambe ya bongwani te lelo lobi libia na libela kotikala nzambe nalingi bino mingi na bolingo ya nzambe samedi malamu kolo eso apambola biso soki yesu masiya azongi te na bandi tokutani na bavideo oyo eza koya nous sommes à 3W.tolonase TVC à Tolonase nous rachetons le temps car les jours sont mauvais Jésus-Christ revient bientôt bisous bye demain dimanche à 14h45 que le Seigneur vous bénisse merci je vous aime beaucoup ciao. Déjà dans les bacs. Yesoro Ngarangai de la sœur Immaculée Omandi. Daniel Nalipulu ya bakosi kolongisaki Meshaki Shadrake Abednego Ngaina kende pewa bieto yongeli loba na bomo ibana bomo imaina bomo inzela pe bomo ikolo seyo bobo Izanatina ngana bengakayo Nzambe ilunga ya bitumba nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elombe mobali hoya kwea gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Wewe udi disoka jani Wewe udi bukole wanyi Bitumba oye mona naka na oye mona naka te Kasi opesa kangai kaka elonga ya mona lobioza elonga nanga Dama nanga negolela Tadalaki lobi moto ya kolela Lelo yo kalanga inakoseka Lobi moto ya bilelo Lelo kalanga inakodatola Elonga elonge Keseni naba oyo mosusu Kami bengaka bazambe ya bala Lokola yo mosusu azalite Masia seyo Alléluia Kembona Yahweh L'album de la sœur Immaculée Omandi a boas músicas entra dentro do coração entra conversa contigo Okabola maya monana na biteni mibale Nanangwa koki kosala lokola yo Obi olongisa kinga lelo lisusu Nakolonga na yo Lobi pe nakolonga Hosanna Ipotombi papa Glorifions notre Seigneur Jésus-Christ Il est bon, on l'est à jamais Toyoka, c'est
tosepela todenda toyoka yango ebongoli mitema sur la croix à cause de nos péchés. yokanga ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est ton l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Immaculée au Monde. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album Il y a La Sœur Immaculée au Monde. Et sur les noms à la taille.